mboka elaka. Hosana, Hosana, toye kozwa nguya ya likolo. Hosana, Hosana, toyonga moyini Satana. Hosana, 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 toye kozwa nguya ya likolo. Hosana, Hosana, toyonga moyini Satana. Hosana, 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 upambola bato bayose. Hosana, 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 potokota mboka elaka. Hosana, 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 toye kozwa nguya ya likolo. Hosana, Hosana, toyonga moyini Satana. Hosana, 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 toye kozwa nguya ya likolo. Hosana, Hosana, toyonga moyini Satana. Ika twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela. Ulendile kutuvwana sedieto tata mfuma banza beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa. Tusame
Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wasi yo ntwadi ongitata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga muna yeto tuka waya kwa yelemfu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata molumo santo. Lelo tozali na mukolo na mposo na semeno oyo tozali. Eye komona na eke le 2 mai ezali nde mukolo oyo papa mfumu alongo papa diangenda kuntima ndenge teuti kolanda maloba ya mokonzi na biso ya liboso oyo azali kotala biso handicapé kolobete na 1983 papa diangenda kuntima oyo azali ete boyei na mbala mibale ya tata molimo santo na nzoto ya papa diangenda kuntima akanisilaki biso bandikape koloba ete tolandi discours to liloba oyo ebimisi tata na biso eke tozali bato na mpasi biso bandikape. Makambo na biso nyonso ya mpasi bozwi ya mpasi makambo na biso nyonso na ntango toza kokanisa ndenge wana toza koloba mingi eske tata nzambe ayebi biso ya solo kasi nzambe ayebi biso yango na mukolo na lelo na 1983 ndenge tolandi na maloba tata na biso tata diangenda abengisi biso koloba ete bozalaka na mawa te bino mpe bozali kaka bato lokola mutu nyonso koloba na français koloba ete tozali utile na société koloba ete misala oyo bato nyonso oyo normal bayebi biso mpe toyebi yango misala nyonso intelligence sagesse toza na yango ekomonana ete na kati na biso bandikape baintellectuel bazali bato ya misala nyonso bazali ndenge papa diangenda alobelaki yango na masanga nyonso basavant bazali bino mpe basavant na kati bozali. Donc koloba ete toyokaka mawa te nzambe ayebi biso nzambe ayebi biso yango asalaki ete toyebana na kati na lingomba ya tata molimo santo biso nyonso bandikape tozala mpe na kati na lisanga makambo nyonso oyo bandeko na biso bakosalaka biso mpe tokoka kosala yango. Exemple typique tokomona eke toza mpe na chorale na biso tozali mpe koyemba kitoko koleka kutu ba chorale mosusu. Donc
elakisi ete tozali utile na kati na société, tozali mpe utile na kati na lingomba. Tomimonaka te peut-être nzambe ayebi biso te. Lelo oyo le 2 mai l'an 2025 banda milulu ya botongi Yerusalemi ebanda. Papa Simon Kimbangu Kiangani yepe akanisili biso na mukolo na biso to mataka na Yerusalemi. Donc ba handicapé oyo ba yebite tozaba kimbangisi ya mokili mobimba. To yakape na nkamba na Yerusalemi pe totonga pe Yerusalemi. Koloba ete foto zala pe na bikatele na biso ndenge kozalaka na bato nyonso titsana na biso kimbielekela ndenge boti kolobela ngo kala mingi te ekoki kozanga te $10 na biso pe ekoki kozanga te pe bakado na biso ekoki kozanga te. Koloba ete na kati na société tozali très utile, na kati na lingomba pe tozali très utile. Tomimonaka te eke tozali bato ya pamba mingi tokolanda ngo lobi na ye moko papa chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani. Pour lelo azana mwa empêchement mais lobi tokozala na ye awa kozala na ye awa akoyebisa biso ndenge nini tokoki kotambolela na lisanga na biso bahandikape. Mama na likambo tolongola mawa wana akoloba ete peut-être nzambe ayebi biso te toyebani te na société tozali ya koyebana. Bakategori nyonso toza na kati ba-intellectuel bazali, ba-conseiller pe bazali, oyo pe bayibi misala maboko biso nyonso tozali. Tomizongisaka sima te. Sika ndenge programme ezali tokobima libanda ba programme nyonso ndenge ebongiselami défilé na biso pe fo ezala. C'est après ba honneur défilé kozalaka remise de fleurs ezali pe tokokota na ntsinsani na biso ti kino pokwa ba programme nyonso ndenge lingomba alaksaka biso tokoki kosalela kaka tokangama na kati na bolingo mibeko pe misala onkombwa tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Pika tokubike no moko twatonda lusia musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela